Bon, est-ce que Kofi Olomide pour Nayo attends l'eau moi malamu salate ou salarié salate avant tu as ma voice dans la domaine inhabité elle pense que Kofi il est du diable nous ça salaka ezarno ya mabe il m'a le baki sur piscine à droite au bombi gauche sur piscine à gauche au bombi droite voilà donc ça dit nous il m'a le prendre au kangali pour faut tia soyi donc nous ça salaka ezapona sima sala mabe na nazokama ba mise mingi ya quartier latin frère nazomona bango frère ko faire sala bango mabe ozomona ko faire sala bango mabe na bi moko motema ya azo répéter na mingi azo répéter na bango wana petit moko azawana ye moko loba yango e ko faire boma mama na ye ba petit bazo yemba na ye wana zu na François o ba petit yemba mon père mema bango na poto petit ngwa kima ye moko loba e ko faire boma mama na ye mais nazomona ye azo yemba na bango. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais dans ce qu'on fait ça, baza problème escalier vite on moni ba JB ba wera ba moto bazwa kisi pa ya Kofi. OK. Histoire vraie. Et pas Kofi temple Zali. Oh. Ouais. Temple Zali. So boza lo bango. So boza lo bango clairement dans ce monde ba mise bazwa kisi. Ba politicien bazwa kisi. Ba kacher et dingo mtakate suki wana zaki nango mama ami aloba yango et puis alobi Kofi aza mwasi nanga et dingo aloba ngote bo monde ba précipiter liwani mbala moko ko bi ko mo fonga monoko fo ba kango monoko na so vérité au monde na jour moko te fali ayeko finga Kofi JB ayeko finga Kofi wera ayeko finga Kofi et pas ni ko ba kota na temple so ba meki ba demo ba obeta bango. L'homme prudent voit le mal de loin. Oui, Ménorizalaki, oui, histoire vraie. Son talimé, banda qui Bercy, à Bétiango tête. Et puis, les lagas, ils ont concerné à Souka. Parce que dans les sabato, on a des démons, on a Kofi. Kofi, au milieu, boye, c'est la réalité. Kofi, on a récupéré. Il y a des Akedesko, on a honneur. Il y a des Bercy, on a Bétiango, Akena honneur. Batu baboya ki ba komata ba telemela ki so azoling aligné pe hippodrome ya betango parce après Kofi na sabino vérité ko fa za la souté ko fa za la souté ko fa za la souté démon azoling na so kene na honneur ta papa battant à l'écart qui lobby je me vois sur un podium mourir devant mes fans et ça la mipe. Et puis, sauter la souka, papa, m'a même voix les aigles dans le sauté. L'homme prudent voit le mal de loin. Et puis, après, ça peut battre. Ah bon? Oh, aboma batuko. Cindy? Oui. Ah bon, aboma papa, aboma maman. Ah, on est en orchestre, on a frère, oboma papa, oboma maman, oboma bandeko. Baza et belé. Moko na biso yebisanga, frère, yo, ça m'a touté. Bon, il y a ce que ça m'a tout dit. Oh, parce que il y a un témoignage aujourd'hui, non? On va les aller au couteau pour gagner les gars, on a beaucoup de tout. Oh, mais pour nous, c'est que frère, à chaque fois, tu comptes en studio, mais studio, il y a autre côté qui est les aguinis. Autre préparant, on a 5 sur 5 attentats. Et comme tu as voyagé, on a 6 personnes qui ont danseuse. Nous avons un big single. Zoma, tant que on a poto, il faut toute sa force de frappe. Maman, on a eu, pour faire ce benganga. Tama singa ka funa mona mama pour maman salaka isu mona mama poani oh fait on a babeta ka pa na yo avec fo mona mama abi fo mona mama na poto connaît contrat oui ngala bi ko mona mama na ngate mama na zan tieza finga mama na nga antieza mescla ba pam pam mama na excellence sana mama na sana bank baninga tango kokie papi que me tombe la vie. Papi Gene tombe la vie. Moi je suis pas. Nazalaka moninga na yote. Ngai se Beni Kopopo lipo kuluti ya baleki. Nazalaka moninga na yote. Pena kotika kozala moninga na yote. Papi Gene tombe la vie. Mister Siatul. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene tombe la vie. Est-ce que nous avons moninga na yote? Tout ça baninga na bango. Tout ça baninga te. Zaza to tikala kozala baninga.
Papi Gen tolo de la vie. En gros, Jenny, Papi Gen, nazala monina na yo te, Papi Gen. Nazala monina na yo te, Papi Gen. C'est opérateur de Jaffa Kofi Finchman. Papi Gen tolo de la vie. C'est moi la monina na yo, nazala monina na yo te. Est-ce que nazala monina na yo te, Papi Gen tolo de la vie. Azalaka, moninga na yo te, je suis pas ton ami. Papi Gen tolo de la vie. Ça c'est l'idée par les grands samouraïs de la nouvelle génération. Papi Gen tolo de la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga matano. Papi Gen tolo de la vie. Nazala monina na yo te. 4 mois, peintre, Washington, leur pays. Papi Gen tolo de la vie. Papi Gen tolo de la vie. Nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Moi c'est pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te bi. Bayuma, wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen yo ebite, azalaka moninga na biso te. Ngai mon broso. Na Napoli, nazalaka moninga na yo te, Papi Gen. Nazalaka moninga na bango te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolo de la vie. Grand prêtre. Nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Tolo de la vie, Papi Gen, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te, nazalaka moninga na yo te. Sami Mokili confirme. Tolo de la vie, Papi Gen. Nazalaka moninga na yo te. Mobali ya pembe. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Ndeko tika bilingalinga, un jour okolinga ndoki ye. Mokili etondi na mabe, sa Yesu mawato. Ndeko tika bilingalinga, un jour okolinga ndoki ye. Mokili etondi na mabe, sa Yesu mawato. Yesu akufaki pona ngai, protection ya libela. Yesu asekwaki pona ngai, nakosanga lola te. Yesu akufaki pona ngai, protection ya libela. Yesu asekwaki pona ngai, nakosanga lola te. Ndeko tika bilingalinga, un jour okolinga ndoki ye. Mokili etondi na mabe, sa Yesu mawatro. Quelle grâce! Ndeko tika bilingalinga. Na posa ya nzoto frère, posa ya quelques secondes, mingi babimana bandoki, ba bloka ba vie na bango. Bien aimé dans le Seigneur, l'année mission au côté ya ma ono de Jésus-Christ. Quelle grâce! Voilà. Bandeko nabino, on est là. Alléluia. Voilà. Bienvenue sur Tolo de la vie officielle. Voilà. Ah, toza encore na Bruxelles. Amen, amen, amen. Ekokutana bisusuna frère Nabiso JF Man of God. Man of God. Alléluia. Moto na Njambe le loiseau solo là. On a l'obiko ya bala na Njambe. Voilà. Donc toza na Bruxelles. Merci la grande équipe à Tolo de la vie. Binonyo Sobozalagawana, en tout cas merci à vous. Sans oublier Kulutunangai Ogintelo. Ogintelo, merci Nayo, merci na Sam Sadila. Hein, nazomona lisusu Rossi Makundu. Voilà bazap mena bato ya biso tozana bango tukabolaka moi eloka muke. Roger Today, frère Roger Today. Roger Today. Ya yango wana o ya Mi Roger hein. Mi Roger, maman Mireille. Voilà. Dans la Bruxelles, tu as écouté un frère Jeff Fongue sans oublier la personne qui est papa Aline Mongala. Alléluia. Alino. Comme les Aralins. Aline. Ok. Quel joie immense. Voilà. Tu as écouté un frère Jeff Fongue.
Nandego na biso Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle ndenga kumbi ndego na biso na place VIP Kobanda France tina Belgique très bien et Dieu te bénisse Jimmy Chimanga alléluia. Alors le lot que kutana frère Fonge actualité eza ko obligé biso makambo eza moi ebele alléluia na kati actualité on a le autre lobela bato nyonso oyo bolobaka frère Jeff Fonge ndenge nini yo si obongola motema olobela kama mission mokili kama banini. En tout cas, on a réponse à Bino Lelo. Et pour le aussi, audio, il y a Kofi Olomide, et puis, Libala, il y a Mona Wera, Gladys, ils ont un peu dérangé la communauté, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai fait un gaba qui soit bali, et vous allez joie immense pour l'aïe. Amen, amen, amen. Alors, frère Jeff, bonjour. Nous avons pas mon frère, que Dieu te bénisse. Amen. Moi, j'ai l'équipe malam. C'est très bien. Quelle grâce. Très bien. Boni, ça va? Nous avons batela, bakoko, bazokola, bazobakisa makaka. Donc, c'est un mokili ko bima suki ya pembe, pe ko mona bakoko. Mais to kopela raté mona mususu na suki ya pembe mazo tia yumbo. Le kufa no kaka. Kufa na yo, pa mate yo lingo nunate. Nzoka ni nzamba lobi, eza décor, azo décorer, ça veut dire que suki ya pembe eza décor. Et ça qui bon nzambe, ozo mona komi mur, ni ki manga et ki mubesu eteli. Siko yo donc ce qui est combien bazela qui on peut bazu ya moté zomo ata 50 ans ya pambo combien bazela qui on peut ba continue na monde ba cinquantenaire te ozomona donc et puis c'est pas c'est mawa to sepela bien aimé na suki ya pembe tant ozo tia yombo donc ozo combattre nzambe donc boy na yo kokola alors kufa na yo voilà dans la frère Fonge awa pembe na pembe mais le ça ressortait j'aime quand je me mets voilà kulutu nangai popoli pas sepela na oh ya poli moni na masolo ba benga ba légende il y a sa légende vivante il y a guitare parce que c'est qui une légende moni légende des ali mutu oyo asali makambo ya danger na mokili akufi so makambo etikali toujours na actualité c'est ba maquette action de ba légende ozomona mais ça na bato mususu nano akufi te mais biloko sala kala ezolobisa kaka yango benga ba légende vivante et qui popoli pas sa légende vivante amen amen amen. Alors frère Thomas na mission na biso mbala comme on est Jésus Christ et puis il y a poli azara ya nzambe tala ndenge na ye ndeko na biso ndeko na biso ndeko na biso na kati na Yesu simplicité na ye j'aime beaucoup ce papa ndingo yaka ba mukomsu weekend mususu yi na ye mukomsu na mema yi na vie poli tout lié ensemble donc ça les singo mingi voilà quelle grâce. Alors frère to bandi émission na biso na lobaki amen bato belé c'est-à-dire yo ozobetsa bato belé mabaku amen 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 bato belé baza kokoma yabiti soko landa kango soko mona kango balobi frère Jeff Fonge asi abongola motema donc frère limi ayebisanga ngo mingi voilà mais na makambo ya ba nani ba ministère mokili frère Jeff alingi kotika ngote pona nini amen omoni na lobelaka ba ministère mokili te eza que moni le Seigneur Jésus Christ tamoyaki ayaki pona batu ya mabe soko teli abando andoke de vers batu ya mabe eza po nini po ate ya bango bonzambe eza te po tambola na bango nga ndeko moka benginga abi frère Jeff banda na mona ko na frère Papi Gen na mona kisu na ba wera te boso to boya kayo boso mona po bana nzambe baza ebele frère mais baza onde to sundoli bango ekomi kaka biso na biso to te ya Paul to te ya boye Galilée nini boye Jérusalem non ozomona il faut aller vers les païens pour ba païens baïa na bonzambe ya monto tout ça be mission to so ya to beki nyoso to ko mona nyoso to ko yoka to ko bimisa na poisa na but moko kaka bana nzambe baza la sauver ya monto ya kaboyi to le be mama ba wera bamoni marabo banani po bango ba wera to ba yoka biso ba Holanda pe ba kozwa bonzambe na kombo na Jésus Christ. Voilà. Je crois que vos réponses. Amen. Parce que les choses étaient faux. Il faut ça là. Il y a Outakuna. Voilà. Il y a Outakuna. À mon avis, il y a Kakuna. Voilà. Donc, je crois que des marches à la rapport à de peupler bateau pour bon comme belé hein. Il faut que nous panza bango. Et puis ming ba benga biso hein. Ming ba benga biso ba mise be to tanga ba kombote. Ba benga ka biso. Pour na makambo ba yo kaka. Zo mona frère merci na makambo bozo loba. C'est très bien à combo na Yesu. Ok. Alors, avant de côté to bon de la tamuke.
tobenga mokolo émission ya bano ya ye na kombo na Yesu Christ nous a titi da prière Père de gloire topamboli kombo na yo merci na musala kitoko nzambe ozopesa biso ntango baninga baza na banganda papa baza na ba hotel pona ekobo oh papa baza na banzela ya mabe mais ozobatela biso nzambe ozopesa biso makasi ozopesa biso souffle de vie nzambe pamba te poto ko te ya bano ya yo balongwa na misala ya mabe nzambe bayeba yo po babikisa milimo na bango soki liyo ekuti bango na mabe nzambe bakozanga lola yango merci papa tikete message oyo et toucher bano ya yo nzambe pe babongola mitema na bango totiki mission na maboko na yo pambola bano na nyonso na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Quelle grâce. Voilà. Bandeko na bino. Biso on est là. Voilà. Tolobaki na bino nyonso tokomona, nyonso tokoyoka, tokobimisa na poisa. Po ete bana nzambe babikisa. Amen. Na kombo na Yesu Kristo. Frère Jeff Fongiyo, to sala mission moko bilinga linga komi mabe batu ba vuva na bikobo. Voilà. Alors, nazolinga message ezanini en fait. Bilinga linga okoko linga ndoki bilinga linga okozanga lola bilinga linga sans Yesu mawato mikana ko déchiffrer biso nzembo tu imbi na bibia wa message yango zanini yango na otanga verset moko na zana 1 Corinthiens chapitre 6 dans lequel on a verset 18 à 19 yango je vais prendre mes lunettes pour natanga malamu. Frère, il faut n'attendre malade. Parce que mon frère va te béler, va na banzela ya mabe. Frère, tant bako kufa. Mon la ba ko c'est la mission ni makam. Omoni. Oh ba ki bien te. Je vais essuyer mes lunettes. Alléluia. Alléluia. Pour être n'attendre malade. Parce que n'attendre mabe tant ko kufa papa tout ni papa. Et tu la makam mabe pour faire fatanga mabe mais je mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Frère de notre tanga. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans lequel on a verset 18 à 19. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez la débauche. Yoka frère. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Yoga verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà, bien aimé le Seigneur, frère Balbininia. Babito qui m'a implicité, to qui m'a ekobo, pour ma soumne sozo sala, eza hors corps na yo. Mais ekobo eza na corps na yo frère. Yango soko kufi na ekobo frère na ngai. Okozanga lola bato misala ya mabe frère bazalaka na nzela ekobo sotele ba musicien wana so tanga bimina yo yoka to bimina ye obimina to bimina démon akotelo komona nzoto na yo ekomemuka na ba vie ya mabe na ba vie ya loyenge na ba vie ya kindumba ezala basi ya mabala bazo okomi ko tromper mobali na yo pamba tise bato nyoka wana eli na kati na yo po amelaka ba semence bato po mutu la musana ekede liboso so za politicien po amata toujours na ba grade na ye ozomona donc élévation toujours nzokande bino basi to bozo salela bango yango bonike kindumba ezali mabe okobima na ndoki mingi babima na ndoki ba bloka ba vie na bango mingi pe babima na bato maladi frère bakoma ko vivre na pharmacie ce qui chola bakanga ki pharmacie vraiment ko kasuti il faut former ça toujours ko fungwama pas mela ba kisi na ye et puis si passe puis si mawa voilà donc sans Yesu mawato sans Yesu mawamini mawanyo so to sala na mokili yo normalement sans Yesu mawato voilà moi makambo sala kawana sala makambo ni ko sala mais chaka nzamba za pembe na yo alléluia wana protection makasi ya yo to sala ke misomo na frère Limi alema nzemoko ekobo ezali mabe ekobo ezali mabe moto ya ekobo akomona nzambe te moto ya ekobo suka na yeli felo moto ya ekobo moni eza mabe kosuka moto ya ekobo eza lifelo yango bana nzambe boye banzambe libanda ya Yesu nde kufa bato mabe baza ebele ils sont là pour détruire les enfants de Dieu yango fukanga na nzambe moni olongwa na ekobo obikisa molimo na yo na kombo na Yesu Christ. Amen amen amen. Alors frère Jeff Fonge na lingaki tout cela parce que tout ça émission mona yo mikolo leki ezalaki je crois après libala mwana amen lobaki mingi ke bana ba musicien ba tout na papa na bango baza ko bala te amen 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 tout mais récemment tomoni mwana we ranson Gladi auti ko bala habité là au mona ki yango et ça qu'on dit ni puis ko mona ke ba congolais ba komi ko luka
baluka kaka défaut moko bafinga mobali ya mwana moto azwi quand même courage verbal à mwana mais vraiment bafinga mpona yo c'est-à-dire moi la critique wana soki boye nini boye mpona yo déjà de mwana yo abalaki et puis message watam sur l'ensemble de Nassima d'abord libala mwana yo c'est on a autant verset moko mpona répondre dans un Hébreu chapitre 13 dans on a verset 4 et je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ frère Landa que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exemple des souillures car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Donc, il faut te bala. Et c'est à Pambola ma bala. Il y a un gars qui a musicien, frère, pour les musiciens belé, même les politiciens, même les belé, pour les misala ma frère, ba bloquer ba mariage à banana bango. Vous mon frère, de bamso bakoma mibali ya basi na bango ya butu. Même ba maman so bakoma pe basi ya banana bango et mibali na butu. Mo ne pesi pas c'est pesi mawa. Même bamso za mobali papa a comme ça moi na ye, bakoma leti deux fois na ndenga butu. Bamso wa ndenga bumutu boy. Mo ni ba besa ba faire banana bango. Yango donc top so te beteki mbela wana. Et bana babala ba débloquer bana mais ya omoni omona bana ba robala et bana msupe ba osa papa na bango papa Jeff azo ba mamba solo ndi zubala te voilà donc c'est ça son bateau bazo finga wana frère na lo bango omoni ba mama nyonso omona na ba TikTok na ba YouTube ba mama mingo na babala na bango te et puis majorité baza bandoki au TikTok na ba TikTok omona oyo yebi wana nyonso majorité baza bandoki parce que je vois mal neti moi si moi ça na mobali na ye frère tongo midi pour ça na TikTok vraiment afinga rabaninga afinga raboya luka ba problème frère ngala mona kaneti maman Françoise alamuki na tongo ba ya maka ba 4 heures abandi kolamba omoni alamuka si kolamba akene musala akozonga boya lale mukito akolamuka ozomona asala musala ndaku na mona do ba TikTok lo ta yebi atende basala ramote bon moi ça bon au moins air ni na ke finga bat vraiment voilà frère bandaka le nonde na biso tala baso na tout mona babala te so mona azal abala c'est que a dominera mobali na ye o mobali openda aza maître na ndako na ye moi ça ko za banda tongo ti butu te na ba TikTok oyeke muko mususu na les frères na butu ponge kataninga ponge katani na sambeli na bi na kota na internet nanu na kota bo oh frère na moni na mka baba se wala bazala ba TikTok on a ba YouTube na moni maman moko boye ah mana tan comme les athées ah fa na miki so ba 4 heures wana so ba pongi katana ngai azana kacha live bébé monsieur l'alité azana kacha live vous monde ba live ba 3 heures 4 heures 5 heures voire même 5 heures du temps donc baza basimoko frère ce sont des démons babala na bangote misusu baza ba femme seule baza wana kapona ko détruire communauté bango nde ba ko finga mwana wera pona jalousie bango babala nanu pe bango pona jalousie frère mobali aza mobali babala kapona kitoko te comme babala pona kitoko après bakoma déçu comme babala po mobali azaki na mbongo après to mobali aza na mbongo te libala ko kufa babala les amo kikamba motema ozomona eza likamba kitoko te eza likamba ya motema ngato na lingaka maman Françoise frère à l'époque tous les stars basi bazo le labiso bazo sombla biso bilamba bazo sombla biso ba voiture mais ngana ke linga maman Françoise azana mukanda te ngato linga maman Françoise azana mukanda te ozomona asaki na mukanda te ozomona azana famille na bango na Wavre ababoxer ngunda akendaka ko pointer baninga ba singa be frère moi je suis le côté ngabi yinde omoni le temps to kutani na ye to boti mona liboso mukanda ne pi bongi zo mona zu mukanda na ye ale asali ba formation na ye lelo azo pe banda zo musala tili lo ngaza ino musicien tili lo na musala komba la doyenne akoma ko de mukonzi na domaine na sala na musala na ye akoma même ko mema batu po ba so ya memi okaka ba zu kuna so bato ba seka expérience na yibo so bato ba na boya ye omoni et comme vous ngata na ki mission atana ki kitasa ye azawana akofuta ni ndako bien ozomona donc na lingaka epona kitoko te na lingaka epona loko te pa lingaka epona loko te ozomona type akopona mo loko tozani ka place moko ozomona donc ba lingaka epona kitoko te ba lingaka epona mbongo te amour intérêt et soit kan intérêt molibo tika mona wera eza sengo na biso ngana sepeli ko mona mwana wana ndinga bali ndepe mwana Marie Paul Brittany Ozia mwana na biso na mona bébé na mama ne Maimuna
donc na monaka bali na sepelaki makasi ozomona bana fo babala eza esengo na biso mwana kotalanga lelo frère nakomona plus de 10 koko plus de 10 koko quelle grâce moni atalaka Kofi alobaka nini ke regret na ye aresisa te kosangisa bana na ye kovanda na famille na ye eza regret un vrai homme frère eza oyo aza na mwasi ni na ndako aza na bana ni na ndako ozomona force ya mutu bisengo mutu bien nazobisa yo mongato nazonga na ndako bana ako chaque week-end bakoko nanga bayaka ndako ekomi lokola jardin d'enfant tala bana babendanga mandefu babendanga mandefu ozomona donc bana nanga baye bana bango bapesi bango permission boketala papa bayeke bayozwa bénédiction babeki tokosambela na kosambelela bakoko c'est une joie immense monga na suki nanga premier maman François tokoli tozobona frère na bana biso tota biso moto discuter oyo azwinga te azwi te azwinga azwi tozisa bon bakoko te azwinga te azwi ozomona un plaisir ozomona donc il faut bobala faut botika bana babala na kombo na Jésus Christ. On a une question, mais avant tout nango, na kolinga mingi. Déjà naza ko pona to quand parenthèse ya likambo yo. Voilà. Moi na biso oya uti ko bala mwana ya Werason. Gladi. Zala na courage, yeba déjà communauté oyo. Ando ki baleki ebele. Amen amen. Tu me sois zoaka pas décourager. Pour rien. Aux abo et puis aux forts. Et puis l'axi bena que non. Aux un homme parce que yo ke yo bali mi souti lelo nde frère Jeff alobia na base mi baiti lelo mi souti donc ça on dit bala kutu bien na ma cantine ku ça on dit bala rose on a âge au moins non azu il fallait que bête tête beaucoup amen amen voilà ko souhaiter bango ba bonne chance pour ba ko la bien mais le tia bango ba occuper bango voilà alors frère Jeff amen 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 yo za un problème ni on a na Kofi Olomide na tuna question wana on a tout makamoko hein na tout makamoko par rapport à bodi au Tobima et puis on a tout là d'abord est-ce que Kofi Olomide pour na yo attends le moment malamu salate ou sala réservé avant tu as ma voice mais la domaine inhabité elle pense que Kofi il est du diable nous ça salaka ezarno ya mabe il m'a le baki sur PC na droite au bombi gauche sur PC na gauche au bombi droite voilà donc ça veut dire nous il va prendre au kangali pour faut tia soyi donc nous soit salaka eza pona sima sala mabe na nazo kama ba mise mingi ya quartier latin frère nazo mona bango frère ko faire sala bango mabe ko mona ko faire sala bango mabe na bi moko motama ya azo répéter na mingi azo répéter na bango wana petit moko za wana ye moko loba yango e ko faire boma mama na ye ba petit bazo yemba na ye wana zu na François o ba petit yemba mema ba on a poto petit on kima yemoka loba e ko faire boma mama na ye mais nazo mona ye azo yemba na bango ye pa ye ozo mona ba mise belé baza wana Suzuki bakata visa na ye bazo visa bakati na pays mo ya Afrique mais ye wana aona ko finga na ba samtinto ozo mona ba te belé ozo mona frère Kofi abimaka na basi ya ba mise na ye histoire vraie na ça peut la preuve mona mona ya depicho amemi mwasi moko ya métis ngala tokende ngala ina famille tokenda ngala ina famille wana tokenda olia kuna ofuna prendre vie momi ofuna bale na bise ya tika mais ayoka ngate aya na moso mkosi na répétition ozomona ko faire ko na bureau a côté na bureau ko faire toujours répéter tout maka ko faire telemi akina mwasi ben comme ça biso kana ba petit na biso akina momi wana tanana et puis massa le bel côté on le banine on raté Bercy voilà ce qu'on peut préparer Bercy yo silika au tikalite au montiko donc asa ne loko moko ya malonga salate nyoso sala kaza ya mabe nyoso malamu ata moko ezakate nyoso malamu na so vérité il est du diable nyoso sala et ça pour détruire ba danser avant ça ba danser na munda kuna ye akosaka batu akosaka ba danseuse wana eza po bozala bien mais non abimana bango nyonso eza yete eza ba démon ba bimana ba danseuse wana ozomona ba bande génique na bango makila basalaka nango nini ozomona abendaka bango ba makila soit disant que basa bino ba examen ba makila wana melaka yango awa pembe na pembe frère to bangaka bango ti moto na nzamba solola to eza po to fungola batu bokabona na Kofi bokabona na JB bokabona na Wera bokabona na batu wana ni ba isanga pono olobelaka na wenge olobelaka JB na Wera olobelaka Blaise Boulate olobela ni ba isanga olobelaka
comme na Adolphe Dominguez te le berale makaba te Didier Masela te menga na yoka mabe na bango te soki boza na mabe moko blesse bula sala bobenga biso to tonga na ba prière nzamba ko la sabiso mais ya wera to yebi ya jibe to yebi ba danseuse ba funda bango voilà ngala lo bona no bimana fi moko amina ngama ndo bena fi moko ya métis na Kisasa frère si vous me conseillez que on a leki ya manata komba famille on était ba yebana wera bimana mona bona mukie asani na mona wana omona wera bimana fi moko bando vanda côté station ma campagne ninga ndo linga fion aki métis bo moni na mona ye na clip ya wera ya ma Chantal wera na bimana bana mike omoni moi c'est Kakol Linda bango bando mena wera bana mike ya basi si wera na Paris ba sankana ba zo ba fia mike oke na hotel wera ba fi ba tondi kuna na kati so asala na bana wana abenda bango ba étoile omoni yete to bimana bana ba demande ba bana wana alors moi makaba wera na to yebi JB to na sœur na biso moko ba Gigi fait muso ndo ya métis to mona ke susute ngana mona sœur na liboma aso liboma pour na JB oui ngana mona liboma oso mona donc à l'époque ba cabine téléphonique ezaki na ba coin ya balabala il faut ta carte ou soit tes pièces il est quoi il y a zui a te ni carte ni pièce ma so na JB a minuit na zo ça toi qui nanda ko mo ando va na pas fille mo boy azo ya wana so biso to yaki wala à l'époque ba staff wana oh tout mola to moni fait na zo ça bi azu liboma yeka JB akitino to lande tina se a so na JB abika akomika boy na ba te fiona so ka kufa na ba raté ando ta Liège au moins yo moko ex ya JB na autant un peu combo na été pour sa petite sœur na ya quartier à lobaki ninya c'est que tous les na ba réseaux sociaux que JB azo tindaye abimana mibale mususu komoni azo bana lobi ozo bebisa musala na ngai nga na ibi ex moko ya JB abiba kabana JB kabana petit na bébé Ramazani ko bando bimana ex na yoana parce que bafunda so jiba yeba kinaye moi so wana ex ni fala bimaka na bato po bendaka bato makambo to shiba ko bimana ye a récupérer le papilo quoi alors to azo bana bébé Ramazani mutu mo amona bango afundi abengi mama ya JB komoni abengi mama ya JB ale mama JB abengi JB mo esali pe soni na famille yango JB akamona na ex na wana ozomona deux ans la couverture so ba bengani mutu oya bimisaki sikile wana il fallait ko kanga muno donc ayo izaka nango bongo même ex JB na zo ba ko bengano JB te yopso lingi yope yaka osomona et puis so na tene ko ba ex ngo za soni ko ba to bazo betela maboko bazo moni la plus belle mais asa démon excellent asa démon to tanga communauté osomona ko poko mama sa moto mususu mais asa moto ba mo so misala mabe pour une JB basala mabebele OK osomona na so vérité osomona yo pozala na ngai moko mususu babenga biso na cimetière na Kisasa tozala na ngai ba mise bosa ba succès ba spirituel bosa ba succès moi si moko na bango ba akenaka na morgue osomona akenaka na morgue osangana na bato bakufa pona mobali na ye yo mona ba na ba réseaux sociaux na ba talent loka bato maboma bokamaka bango te au moins na voiture à danger ba mbongo moko ya Satan mbongo wana il faut sila zomona ba mbongo wana fait sila moko la ko kufa ba voiture se ko kufa ba ndako se ko zinda na ndako na ba boto la po Satan ta boto di biloko na ye ndako wana ezika ndako wana saliboy na famille boko hériter loko moko te zomona donc kofi asala ke loko moko ya bien te même ba wera ba sa loko ya bien te nous so ba salaka frère il y a la main noire derrière voilà concert annulé un temps ma voice moko bimi ya kofi le bide ye moko aza ko mais donc comme si ba disu na kata voice wana a côté si JB bien na kata voice wana habité tant ko voice wana au milobela kinini et puis on expliquer biso nini par rapport ya voice wana yo que l'on retanga wa na ça na Proverbe chapitre 10 Proverbe chapitre 10 verset 32 yo que l'on retanga frère Proverbe chapitre 10 voilà verset 32 yo que l'on retanga frère na tanga na comme Jésus Christ amen
les lèvres du juste mbebo ya moto ya juste mutanzambe les lèvres du juste connaissent la grâce et la bouche des méchants la perversité. Vous avez la bouche des méchants. Moutouara va confier na ba makambo ya bien te. En fait c'est quoi? Au fait linga koza en actualité. Vous avez donc tant ça ko benga, tant ça ko ba mamba ndengo na ayebi moko ke et ko sala pagaille. Ayebi moko, ayebi. Et puis au moment la table makambo aussi la location lo mususu. Eza ndenge au monde diable, il faut que toujours mo boulou ezala. Monde Congo zo bongate pour ba dirigeant go bandoki na bandoki. Donc linga kimiate. Et on se na ndako na yo kimezate. Yeba ke mona mo raza na sorcellerie. Ou yo mo raza na sorcellerie, au moins na na sorcellerie. O ndako ya mona na nzambe frère, faut kimezala. C'est de kimia, compréhension. Quel que soit le problème aux yokana. Ata matate ezali bo sololi eleki. Mais bitumba ko finana non, ça c'est le diable qui règne dans votre maison. Bato ba kofita na bala na bango et ça na kimiate. Monita la bana na bango, ba ça na kimiate. Mais bana bazo yokana te. On minu ko ya sale mission. Diena dida autant ta combat didité. Mais aussi c'est la mode. Kuna yepo ka la mode. Tanga yet, autant te ko ba ça na mitema mabe. Sorcellerie zo rené na famille. Le père c'est un sorcier. Donc c'est ça la sorcellerie, frère. Hein? Alors, bah, oui. À propos de l'audio, on a audio, ça c'est mon coffee. A eu ça petit naimoro. Sur le monde c'est la makambo. Yamabe et qui saranga. Pourquoi? Parce que Azana mili momabe. Donc milimo mabende sara ba makamwana ko kanga ba danser na sima ko bimana ba danser ko botala ba camarade nyonso ya kofi ko fa betara ba oyengo entourage na ye a betongo ba kofi a betongo ba coup de pied ezayeti c'est les démons dans la misu na ngai na otanta komba vie na ngai wana te kofi bela bete coup de pied ndenga solo au moins la pointé donc il blonde ngwana mon coup donc esayi était ça démon wana osomona bana ba jeune amika ngona ngate même ba musicien ato bazo kene lelo ba kesu ko yemba naye abeta bango ba kofi penza mais il y a même démon atala comme ba to sa makambo wana pour ngoya te okango le boko wana na okango le boko wana mais la récup yo betanga les kofité na lolinga ga ndengwana ngana sportif et puis na mobali ozomona donc ozomona que frère nous avons des ba hypocrite basé belé na monde na musique boye frère ba musique belé au monde wana totonga kofi mais ko monde ya komina kofi omoni yango nazo comprendre te na kotanga pena kombo na yo parce que za mutu na ngai spino la dance spino ngano to solo la mingi mais nazo bono kaka hippodrome de Vincennes muta fina profiter muta spino est yum to koloba makambango na moni spino là ça changer la sanction tu vois na comprendre pourquoi ba promettre yo nini spino kaka poto oso di poto comment oso ba bien à Kofi donc oso tinda batu ba kende verrier nzamba retourna yo ba ama batu wana ngano spino to solo la mingi spino donc makambo solo bana za makambo na motema na yete et là bas Suzuki et ça frère Suzuki a le bana batu ko faire boma mais c'est vérité mais so monde ba ko na siko nazo ba so finga ça c'est hypocrisie ou soit même ko fa ba pona kangali pour faut tiaso kaka nde et puis ko finga zana alingana ne batu ba progresser te et ça la Kofi et ça la JB il ça la JB na la so ça linga a progresser et ça la même fali et ça la même ferry tangelanga kombo ya mutu moko Kofi ya accepter la mutona kende liboso asate ouera a combattre ferry qui fait la sala que nzembo na vie jaloux ouera a combattre bango tout atata mama ya janyao abete 12 gamo vocal ya sa gamo na ki gamo na ngote azo tala image azo se menalité oyi ayazo boya moni wase ko lobango ba pesi ba football minéval mais ba lingo zoate mais nous na poto ils ba diminuer il peut so samboul à la kenango ti le lo alala il faut le raso réparer le kona
Alors, voice wana siko komba chibe na kati côté point. Mais dans ce qu'on fait ça baza problème escalier à vite on omoni ba JB ba wera ba motu bazwa kisipa ya Kofi. OK. Histoire vraie. Et pas Kofi temple zali. Oh. Ouais. Temple zali. So boza lo bango. So boza lo bango clairement na so mona ba mise bazwa kisi. Ba politicien bazwa kisi. Ba kacher et dingo mtakate suki wana zaki nango mama ami. Aloba yango. Et puis alobi Kofi aza mwasi nanga. Et dingo aloba mot. Bon monde va précipiter liwani mbala moko. Wa komo fonga monoko. Faut ba komo monoko. Na c'est vérité. Au moment à jour moko te fali ayeko finga Kofi. JB ayeko finga Kofi. Wera ayeko finga Kofi. Et pas ni pour ba kota na temple. So ba meki ba demo ba obeta bango. Vous avez un petit rabattu, mais bon, vous avez un petit vous avez un petit quartier la tête. Oui, Razara n'a pas de Dakar, on n'a pas confiance. Voilà, on a besoin d'initier. Il y a un conflit pas ça na bango, ali na TV lobby, mais beaucoup na bango, na sala bango, na sala bango. Pour abi ke ba lobby le côté. Aso quand même main noire na conseil à hippodrome. Est-ce que main noire vous avez? Oui, Ménor Ezalaki, oui, histoire vraie. Son talibé, Banda qui Bercy, à Bétiango tête. Et puis, les lagas, ils ont concerné à Souka. Parce que nous avons sabato, nous avons des démons, nous avons Kofi. Kofi, au milieu, il y a des soutiens. Kofi, on a récupéré. Il y a des Akedesco, on a honneur. Il y a des Bercy, on a Bétiango, qui a honneur. Tu vas boire qui va commenter, va téléméla qui. Si vous avez un peu hippodrome, après Kofi, nous avons vérité, Kofi a la souté. Kofi a la souté. Kofi a la souté. Démon. Démon. La soit qui est en honneur. Papa battant à l'écart, je me vois sur un podium mourir devant mes fans. Et ça l'a mis. Et puis, sur la souka, papa m'a même voix les aigles dans le souté. Voilà, tu as Kofi à l'élo, mais Banzembo, tu as le logo à souté. Zomon, Kofi sa kenda nae. Des mots nazo Luka, à kende. Donc, à kenda honneur. Bah, c'est un peu pour que les autres télémélaient. Zomon. Donc, il y a un audio zo bimaoyo. Ils ont des mots, Zomon. Il y a un Kofi à senga va pirier. Ceux qui n'ont pas ma bébé, beaucoup de pixaranga. Ils ont été. Nga na tourné na lobango tongo midi pourquoi na bina ye vie nga fona comme le quoi le même se quitter et ça ba frère ba ferré ba fali ce sont des gens qui sont malheureux ba ça ba malheureux frère ba ça ba misérable ba teka âme na bango frère pour ba comme ndenge baza ba tu sengoté frère et on se montre à ce moment montrer à qui on a réseaux sociaux à ce moment voiture à qui on a réseaux sociaux à ce moment là-bas parce que ba vivra mal. Parce que y a mon pensa boy moyen té ça n'a pas fait de couple là-bas et on va fallait avoir heureux na couple na mensonge moi c'est tout me dit pourquoi y on a na réseaux sociaux na ba PD na ba nini na ba lesbienne bango wana est-ce que moi c'est star non tout monde il peut qu'on a fallu na ndenge na kuna Kofi na ndenge na ye tout monde Cindy on a sa heureuse té. Oh, il y a 25 ans, on peut parler, mais on est à l'aise. Balingi, biso. Cindy, soit na rapetro. La Kofi. Oh, Cindy, soit mon ara, bilo, kanisa yangote. Frère. Et puis après, ça peut battre. Ah bon? Oh, aboma batuko. Cindy? Oui. Ah bon, aboma papa, aboma maman. Orchestre wana frère okoboma papa okoboma mama okoboma bandeko baza ebele moko na biso ayebisanga frère yo pesa mutu te bon yo ce que pesa mutu te yo ndima onde oh pesa mpona na tchande te parce que yo tu as témoigner aujourd'hui non on va les lokuta po ngana le kana boma mutu te oh mais pour nga siko frère à chaque fois to koto studio mais studio ya auto contact liboso les agini auto préparer on a 5 sur 5 attentat et comme tu voyager ngai suspension bakanga na danseuse nzo nza ba bikisi ngai zoma tant comme na poto il faut toute sa force de frappe maman ngai pour faire ce benganga tama singa ka funa mona mama pour maman zalaka oh c'est mon maman poani oh fait on va beta ka pa na yo avec faut mona maman abi faut mona maman na poto connaît contrat ah oui
nga la bi rumuna mama na ngate mama na zantieza finga mama na nga antieza mescla ma pam pam mama na excella osana mama osana bank tant so finga mama na ngai mais na habité o comparer la mama na bino to nen mon siko mais so comme ça comparaison au finga no mama na ngate frère pour maman na ngate azokende zando ba mama zando ba welelai ce moment bino azaigo na bien na zando ya omoni siko oyebi ke confiance mutu malamu mutu mabe mutu mabe koloba boto za mwana nzambe tam so pour l'émission hein pour l'émission te ngana loba za no tana loba amen amen oyebi combien de personnes au confiance bonsi ba vie na bango lelo nix na la bonsa vie amen ba la poto ya go bonsa vie mutu déjà waze koloba ba futelo mineval na balingo swate yesa mutu konfirmer na poto vie neza bien tangelanga hein tangelanga mutu konfirmer na poto vie neza bien mais c'est belé metanga tanga ta moko tanga ta moko omono ozoluka te menga na mon côté vie neza bien mais koza na poto hein ezate ke oza bien kasi moni sata so apesio so ya zwini tala mona suka memaki ya bakali tala ngazo sambwa na poto awa ozomona bakali fa lukelo nzambe ozomona ba minu na poto me ba zwini ni na bo moina yo ozomona evi ko fa bimana ba petiona tu nazo so vérité abimana ba petiona tu ba bakali wana oui ozomona siko ba na poto yaka kita couper ils en ont rien allez pas bah il n'est pas poto oui ça craint oui il y a on a alors comment pas confier à quoi rater malgré mon thème les gens n'ont pas profité nazomona kaka ba kitanga couper mais du fait comme on tout déjà la mikili moi je ça va rien mais quand c'est la fia il tanga na fia mutu moko za bien na biso ka tanga na fia mutu moko yo bi ko fa mema bien na mosi na ye ana bana na ye ana vie na ye ana voiture na ye tangala omo yo so mona te donc ça dit le monde wana le lobe na seki mokile bi makasa mais ils sont vérité passage obligé faut les réseau manda chante to misa vidéo moko na manda chante ne bato ba ko betawa pona makambo Congo wana o te na arena manda chante akende ko déclarer kuna ba bisi faut ko na réseau il m'a dit réseau ni bien maroyemba mais ça réseau frère ce monde et ça réseau dans petit nanga na kini atangi ba classe bien akezo musala na banque bazo bisi ke fa kota na réseau ba tu nous na loge nini et lesquels liés ce monde bah c'est belé faut kota na loge alors ce que loge zate moi progresser zate frère sur tous les plans même la journalisme même la nini on peut progresser même la musique bozo kama fali ça na réseau ana kacha réseau na ba Macron na ba nani ya moni kofi faut que tu pe na réseau ba Macron il pas na ba réseau na ye mais so ba réseau on ezo senga mukamsusu ce qu'on fasse ya makambo nous conseil ngo pesa ba musiciens au bazo continuer kolanda ba musique donc to baki yo za penda oza mieux placé ya ko betela biso na solo oyo alors conseil ngo pesa ba tangela mission wera mema na poto aza bien na vie tala batinenga vidéo aleki nema osoki la danse mawa mingi na kati ya poto tala monongo mete so yebi asali omoni na azotambola yemba okumisa batu shege na poto ozomona donc batu tu bawera bemema na poto fo balukulu ya nzambe bakata ba lien batu tu bajibe bemema na poto fo bokata ba lien ba danseuse ba musicien ezala batu normal bokata ba lien po satan ça que loko na bien te ozomona ya sali boy mais so azuni na bo moina yo ata bato fala memi na poto bato héritier memi na poto bango tu baza bato misala mabe basala ke loko pona esengote basala ke loko pona ko détruire bana besoin ba âme bon finga biso pas de problème mais lobby to retourner nzango ozomona lolu kilonga nzambe bobise bolunga na monde wana elle loba biso ba frère JF frère et l'autre na zangaka na zongo na bonzambe amen. Voilà, je suis bien dans ma vie, avec ma femme, mes enfants. Hein? Donc la joie, frère.
Donc il faut qu'il ne musala. N'attends que mon amour frère, mon papa n'a qui n'a musala, maman n'a qui n'a musala. Aux hommes mon frère. Alors on a pu awa. Dans ce salango, sentir que non, le papa il est parti au travail. Mon abakoko, papi, tant aux ongi. C'est ça l'avenir, frère. Comment ça vit dans le cas de l'Onotanga, de l'Onotanga, dans la marque, il y a fait ça, mini frère. L'Onotanga. Marc chapitre 8, voilà. Voilà, verset 36. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde et s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Frère, pour ne pas mokili, okukufa bakokuno na immeuble te, bakokuno na mituka te, bakokuno na bambongo te frère, soko kufi lelo, bakokuno na bilamba te, et puis bilamba mingi bazalanga utaka ténèbre. N'a pas vérité. N'a pas vérité. Tala kofi mona zo kabela bato ba bilamba, yo pozo soi. Mais komona akokabela ndeko na moko te bilamba wa. Ba kabela ndeko na ite, ngala na sina lobango, to vena ndako boye. Azo pepso ba mbongo. Mais bana ndeko na ye ba ye wana ba neveu na ye abengani bango kutu. Ayo zo mbonga minerval ma bengani. Mais pepso ba mbonga essence. Ba fo mbongo. Mon temps au bambou moi au moins petit na héritier ya zo pe ba 1000 euros. On ta ba chou a fait 1000 euros mais à 100 000 euros na bo moina yo. Zo mon. À 100 000 euros na bo moina yo. Pour la vie no lobi na lobi mona ke tinate. Ce que guerre on a héritier guerre on bena e baninde uti wa bena. Et ça jalousie, ça monter mama bé, c'est la sorcellerie. Na kana mo la sorcellerie ko luka kimia te foka ba bezala. Zo ma kongo zo be baté. Bandokine bazo kamba mboka frère. Comment mboka comme malamu. Bazo bon. Bandokine bazo kamba mboka. Comme mboka za na désordre. C'est ça Satan. Alors frère pour aussi ça message on va lancer. Dans l'orchestre wera basona na bango na bango. Na moni papi le prince abi nani ndoka Sankara atinda ke mutu abomaye somona. Somona terana. Non, vous êtes c'est bon. Ok, pas fallu qu'on a au moins bango na bango, pas finganaka. Oh, il dit badiata. Aïe, on a dit le collé. Non, c'est ça le diable. Vous avez désordre car on a désordre. Et puis c'est pas si mal. Vous avez alors message on va lancer dans les musiciens oyo si le bazo kangama la musique ya mokili oyo yebi ba danger. On nzamba par la grâce de Dieu. Nzamba salo grâce au compreneur danger au kangama na pas nzamba. Message on va lancer bon pour aussi ça. Message non peut ça ba mission te pas mission sur babandoki. Oh ba mission ba bandoki. Non peut on conseil neni ba monde nzamba na ça bango grâce. Voilà. Na présenter ce qu'on a ba mission oyo ba ndo côté pas na bango. Voilà. Natala leki nanga moko boye na été so bien chiquito. Oui chiquito. Ba mo benga papa paradis na PC mbote. Bwana ami a fali. Bando to mora ba mi balé. Zomona na PC mbote. Na ko mona wana makamba loba. Quand ça va pas JB pour baya poto pasi ba mona moni sentir la JB de bazo bimana ba danseuse bako bimana ba mibali même il faut comme on écoute na liste tala pa wera wana o mona ba musicien donc dokia papi kakol asinga ba mbongo faut pas futa ba minerval ba non na mbongo te akoluka mbongo faut futa papi après ça minerval pas papi kakol isa qui la sorcellerie ba na mieux comme maka frère. Zomon, tension. Moi, je suis déjà tension. Donc, on va dire pour calmer les nerfs. Zomon. Donc, il faut d'abord l'État battre le membre misana et puis ça la banzembo, ba foutera bangote. Frère, on va conseiller ba ebe dranakin, ba foutera té. Kofi, JB, ba conseiller ba beta. So baba qui n'a pas de succès carré. Qui n'a pas de succès, ils sont ba ndaku. Zomon. Aso zomon, bo ba faire ba longa point. Oui, ma bien, oui, ma beaucoup makaku. Makasité mais makaku, ma beaucoup ne makaku. Ben oui, même Wenge ensemble, bakamona poani. Oui, rengo panza jeté. Aussi ma finance. Mais pesa kambongo. Bango monde okazima bakima yo. Mon osabe ba petit siko bimisi bango ba kimi ni suyo. Kali kambongo kaka. Ozomon, donc afa futa kate. Même JB on a ba futa kate. Kaka bamba prime, moi ba nini, on a un problème au commélier. Oh mais non, futa ngambo na normal. Chaque concert n'a pas bon ou chaque fin du mois n'a pas bon. Concert n'a besoin d'avoir plus de noté. Admettons que JB par exemple, Makambo a évité le côté maman comment le code d'accueil comment ça n'est. JB n'est zawana, bazana Makambo on a conflit. Bazwa qui s'y na temple, qu'on fait ibelo kazo réclamer. Et ça pas matin,
j'ai eu mon akangi mon autre guru ne kofit aya olobat monde okufa mbala mo po yeba kotaka temple we rapé ati ko tinda santa yebo ya vieux kofiyo aoyate mon yana saka tu songa la peut-être ba baseball na robani na okena mabete soki boyi mabe mo basala boyi bisinga to dénoncer na banga mutu te zoma biso na besoin de mutu batu babika ba oui soki mutu abeti ale makaba na bia beta guitare na na kama mabe ale makaba ka mabeka ngala saka na kindumba kindumba eleki prince voilà maintenant quand on a pas ça bomi mutu te kindumba la biso tout ça na soki boyi mabe mo aboma mutu asala to ko dénoncer voilà mais nous sommes to ka na biso mais jibena wela ba pétion d'héritier et t'as ça orchestre né aboma camarade net yem ta boma kaye ah bon oui moni après boma so mettre moko boy ozo mon même pétion animateur nani bercer le bac qui lui ezaka nde yaye fa yenda leka omoni au fait le baleki ça rappelle mo fait la ngale qui s'appelle nani directeur naye ba commencer na Canada makila zo sans makila alors so beaucoup de sarabato bongo Vasco Mabial tout le monde est là big mutuana et ça va prière toi batona tala l'église so segel zo moi rebo mi mabato nzambe ino bo mi maboki na hôpital na hôpital ba remoni lo côté et ça spirituel zo moi donc c'est pas ma tala gigola mabe ba ke mi mesko pa ya ndoki pasteur wana mukuna ndoki zo moi mukuna démon démon ko sakanate démon yaza démon parmi bana na moi ya péda zawana ah bon oui a comme ça peut pasteur oh je mona siko tala oza en Afrique du Sud wana soki mamu ndoke na pumaka na butu ah tia ndozo sawa fa fonza ba peso miswa solo hotel ya mamu ndoke ko sakanate ah nyazu sufete ndoki penda ya kusakanate menga na bien moi monsieur malamu si atapata yazana kaka makama mabika yeso ataka makama mabika soko makabizo rini ya azana réseau soka pona bon so matière côté mais yeso ya na matière so bien ça ya na matière ya mabika il faut bon makaka ah bon tellement matière moi ya kana et bien ça sérieux c'est dans le bas atete makambo mwana kufaki ya sœur nanga Nicole Ngondo na Jibewa alors comme ça sonté frère chef il faut que j'ai besoin de toi oh d'habitude mon camarade c'est moi mais tu ça tu na parce que je peux comme non parce que on a ndinga mabe ah voilà c'est moi la famille on bana mutu ko ngate c'est moi bazaka na bandoki yemo pe ndoki bazo meka ngai avec nza ba ko beta yata lelo une vraie sorcière au moins on a aimé mukuna a comme ça mukuna bimina basiawa mais père na été moi ya zo mona so na ta père na frère on s'appelle on dénoncer voilà azo violer basi bazo lela ya zo ko finga basi wana ça va mona nzap vraiment on a ça mais so so ma be ma foza style kana ndako non on nzamba oso zo mona parce que ça tout ça besoin de bika ko produire na mabete. Et puis, nous avons péché à participation. Quand on se défendre Moutamabé, on se compte à péché, vous irez en enfer. Voilà, frère, tout comme la souka. Amen, amen, amen. Tout ça, il est venu relancer pas avant l'ensemble de mission qui m'ont dit. Je sais que ça concerne, on peut ça concerne à bateau qui est dans la musique. Donc, qui est dans la musique, on a été, boutique à la musique, on a. Alors, même on a poto, na zuni na bomo inayo. Au monde. Quand on a un disque na bango, on a un disque qui est dans la ténèbre. Bakoloka bavona bakoloka ba sonwana bakoloka ba tala net bakolo nzembo net vient na do Congo na pesi mbote wana beau frère na do maman Françoise maman Françoise ya kisangani ngombe donc ozomona donc comme na do Congo ça banzeba kitoko mo so pesa kofi et ça les succès même oise ko ça banzeba pesa kofi ça les succès pour kofi oyembango na ba démon donc ba ke ba loki ba voix ba loki ba makambe belé so bino boyemba ki banzembo wana. Mais beaucoup de misala mabe après quelque temps au monde va vie na bino mon frère donc aussi ngala bandeko ba yeba nzambe bakabona na vie à péché bakabona pena ba faux pasteur ba faux serviteur de Dieu bazaka le quoi ba wera na ba jibe bazana ba même mabilo na lifelo nzambe ya solo azaka na motema azaka na église batimate ndaba avant na ndako batumkili batongite ba ko sebino ndako nzambe za motema na yo sala nde bulamu za na vie de prière
kabona bato mabe pe na makambo mabe frère obano tambola na nzambe baptême eza so ya maïté baptême eza Saint-Esprit nzambe ngo ko baptiser yo zo baptême eza kotika mabe ko sa bolambe ya nde baptême voilà tant on longo na mokili okomba bonzambe ya nde baptême zo mon et puis après ce Saint-Esprit amu soana yo dans la vie de prière na yo on a ken ngomba ezala rasouté l'heure vient où il sera ni sur la montagne ni à Jérusalem mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Abaxi, c'est ça c'est cela que le Père aime, les adorateurs que Dieu aime. Nous sommes aquí de l'apôtre Moko na mboka on a dit on a coincé la musicien makasi bon déjà moi nza ba na poste wana te moi nza ba kozana wenza bloka mokili la vie par exemple parce que ça qui la nini mais bato bana nini faut ba coincer ba musicien pour musique na biso ezokende bien te ba droit d'auteur on bazwa kango ba droit voisin ça la raté ozomona ba nzembu na mona ki petit na brigade asala ba générique et bimi na kumba wera ayo na assassin bazo bisa yango yanga déclaré biloko na et bimi na kumba wera des hommes tema mabe ndeni bino bo seul orchestre mais yo tala maison mère bandaki wera zake loko te bon le loko na ba immeuble bon nini ba mission ba ne loko te ozomona arnaka osakana te ozomona dans ba mission peut ata moko te yo leki na koyemba mais c'est vérité même pas JB tellement mission ici ba leki na koyemba ozomona donc c'est pas c'est si mal. Voilà, merci beaucoup frère amen. Je crois que tous les habitants à Nicolo en Belgique, quelle grâce. Amen, amen, amen. Voilà, merci de nous avoir suivis dans des causes qui passage très important. Là, je vous rappelle, voyez que frère Jean Fifongue, Azawana, Yefabet tradition pour ma gamme sous le bâti. Amen, amen. Et belle coup du nom il faut à quotidien pour une subvention macambo pour Robi Mané Walate. Une fois, Zanon, on a pour bête la subvention macambo. Quand le bâti go frère Jean Fifongue. On a le bagage macambo, mais hier nous sommes les agini. Il y a le bagage Jean Fifongue on a ni. Voilà, donc ici parce que bâti la cabane en Zambété. Parce que ban Nzambe est allié dans Nzambe, ne peut y aller yebi. Mais où a yébité, il faut que tu ailles. Amen. Donc, il soit pour la bâton mabé. Donc, ça dit c'est très important tout ça là. Encore tout le frère Jean Fifongue Makambo et puis ce gars le Kofi Wera Jibena et ça pour ça on a besoin bango faut pas landa quand on y a pour dire que c'est minimum bango. Ce qu'on va voir on a pété pour y a pété faut chicote. Et puis mise mi momo na rawana mi ba bima na ba mama na ba. Voilà de chez à suivre. Histoire vraie. Hein? Pembe na pembe. Pour bato babika. Quelle grâce. Voilà, votre madame. La suite au prochain numéro. Bye bye. Ciao. Mon frère Papi Ken. Oui, bike masumu ekoma ebele na mokili oyo. Ah, mon frère Jeff Fifongue. Comment qu'on vivre Sodome et Gomorre. Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu de mabe. Bato bakoma koboma na lokola banyama Sodome et Gomorre songili susu. Sodome et Gomorre songili susu. Mabe koma malamu de mabe. Bato bakoma kosasa na lokola banyama Asi bakoma kobima na basi. Mibali bakoma kobima na mibali. Bato bakoma kobima na banyama tala ndenge moto abungisi mayele TikTok ekoma terrain ya koswana ye règlement de compte ekoma na réseaux sociaux
respect na communauté ezalaka lisusu te yango biso todenosaka bato ya boye nzambe yesu masiya akoya lokola moto akoyeba te soki akuti yo na masu moko tikala elango oyo tika mabelanda yesu soki akuti yo na masu moko tikala elango oyo tika mabelanda yesu Dans Ésaïe 55, verset 6, la parole de Dieu déclare: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, qui dit ma peine de Konangai. Sodome Gomorrhe zongili susu, Sodome Gomorrhe zongili susu, mabe koma malamu malamu nde mabe, bato bakoma kofinga na lokola banyama baninga tango kokie papi kende tolobela vie papi kende tolobela vie moi je sauti pas nazalaka moninga na yo te ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi kende tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie en gros génie papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa Kofiri Finchman papi gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie azalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gen tolobela vie ça c'est Lidjo comme par les grands samouraïs de la nouvelle génération papi gen tolobela vie est-ce que ngana moninga no nga master no nga matano papi gen tolobela vie nde azalaka moninga na yo te 4 de roi peintre Washington leur pays papi gen tolobela vie papi gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami nalaka moninga no te bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te tolobela na biso te olai mobusu na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te azalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga.